lolenge moko tokolobaka na biso na bino ntango nyonso ete ntango mokolo ezali koleka ntango ekokusanaka butu mpe longengo ekobelemisama yango ya bokesenisi mokolo mpe butu leloko ebopepi mpe na lolenge yango iso guerre de religion tokolobaka ntango iso ete yali bongo bitumba ya makofi te kasi eli bitumba bongo ya bonzambe tolobaka biso na bino bakulutu na ngai baya bapambomba balandi na biso epai nyonso bokomi tolobaka ntango nyonso ete ekolo nini mpe mokili kani ekotombwamaka soko bazangi ya bango bonzambe bonzambe nde ebombi sekele ya mambi matali atako politiki bonzambe ekumbaka malongi to mpe olenge kani ya kotangisa bato kati ya mokili epai bonzambe ezangi ezali epai bolema mpe bonyama evandaka epai ya bato yango ntango nyonso tolobaka biso na bino ntango ete esengeli toluka bonzambe na biso esengeli tokota na kati ya bozindo atako na bibilia tokolobaka ntango nyonso olenge bakoma yango na ntango bayi ya mokili yango babikelaki ete nungu ebelemi bomoko ekwami te mwa mpepa bokono balukaki basali soki basali ya bonzambe na bango batangisa bango bileko mpe ntango lolenge bilaka ya mokili na bango elakama soki ebalani nako baza kobikela lelo to ebalani te baroi bakonsultaki baprofete bakoma ya lolenge wana nakora mpe lolenge moko bandeko ba musulman bamotangi mpe lolenge wana lolenge moko bandeko mpe ya buda bandeko ya bahindu bandeko kilikili bonzambe ebombi sekele ya moto ya bomoto pamba te na kati ya bonzambe nde ekumbaka moto okela kozalisa lobi ya mokili na ye ndenge ya likoya tosali bemission biso na bino le 7e numéro toyambi bapaster bareligieux baconfession religieuse nyonso oyo na kati ya Congo démocratique toyambi bamusulman toyambi bapaster toyambi babudiste na totiaki bango na kati ya motono moko mpona koluka koyeba bosolo nini esalami na mokili moko na yelo moko na moto apesi biyano na ye na etinda na bino mpe na etinda ya bakonzi iso esengeli toluka koyeba bozindo ya religion africaine Afrika eza na bokoko na yango Afrika ina bonzambe na yango ebongo soki Afrika ina bokoko na yango ina bonzambe na yango eli koloba ezali pe na bayi tata mokili to nzambe atinda mpona kobatela kobundela mpe kotalisa bonzambe na bango nolenge esengeli mpe elongo bani moko nini esengo ya kobema penepene ya mokambi monene to mpe epai ya chef spirituel ya religion africaine oyo azali mokobi mosala ya mobu koto kamalibwa na tuku mbaye na moko to misala ya 1921 eyetikaki funguki mbangu bande kwa ndiso émission mbala to bala suka émission était le 6 avril eloko moko esengisa makati ya mokili obetu ni motuna kilikili biso to ibongo ya so to iba africain to ibongo balandi ya balabala yango kasi tozoli na bifote ya botangi sibino mayela kama kina kati ya mokili mayela kama kina kati ya Afrika yango lelo mokili ebetami partout to parler comme dans COVID-19 coronavirus ba pasteur balobi kilikili bongo etumbu ya nzambe meso biteli bongo makambo kilikili africain balobi te ali ko faire partie aussi na kati ya liwe yango ya bokona wewana Congo démocratique est ici matin ba continuer sur ma déclarer état de guerre état d'urgence oli ko ba kilikili mokolelo et pas ina biso to belemi et pas ina bango fumo ko soutien mo sala panda na to yé lokola bato to na boyebite to yé lokola bato yo to komi maele komi na suka olenge bino moko ba scientifique to komi na suka to yé pa na bango pona kotuna bango Bonzambe alakani ni pona boka et le kotwali koleka poni mokili komi neta pays nini esengi to sala to ba kati ya bozindo yango mituna na bino komi na biso na lokole musiami ekobelema ya biso mosa to komisa ko epai na bango pona kozwa mituna pe biyano oyo kozanga te bisiko epai na biso na bino fumu yengeke matondo mingi tata molopwe elongo na bandeko balandi basi na bisika de maso toye epai na bino nesongi ya nzila motuna obeni bale ekomi biso epai na bino toye epai na bino lokola bato oyo mayele esili lokola te kasi yali mpenza bongo mokili etelemi mokili eningami kimi ezaki na kati ya mokili moko na yo na 2017 tozalaki epai na bino na motango ya baémission 78 numéro oyo tozalaki elongo na bino bozalaki ntango nyonso kolela mpona afrika botangisaki biso ntango nyonso esengeli mondele alibere africain
Ce qui a libéré africain, maïmabe kobele mapepa ina bango. Bon pese ki mbela pe avertissement na africain, bazongi na bozabe na bango, babatela mabele, bazonga na ekolo pour kotombola kita, pamba te mikolo liko ya lobi, libiti be mopepe. Na mai ebobi. Ce qui na bino kino na place des évoluer, yeloko moko boye batango nyonso lomba to libiti kwa. To libangungi to batsomokila. Là, c'est soit bien la histoire qui est là-bas. Son côté, ben, on sait pas beaucoup ici. Non, quitter, vous allez quoi, Yassima, tout là, tout là. Le tout là, Moki, Ningani, mais Nisso et Alipotanga. Vous allez pour le chef situation des régions africaines. Kakabona Congo, Afrique, mon connaît-lo, mon content de sa vie, to komi wapi. Et mon qui est si mal. Mon temps, ma casse, n'est pas si bon, oyo. To pays comme mon pépéné, les qui, tous la cima. Oui, comme il est pas là-dessus. Ma tole mingi tata monopwe bakisa ete pona bayindo baso. Bayindo baso. Est-ce que je suis partout dans le pays? Baso. Tout le monde bayaka pona bayindo. Baki muyindo encore mondele, mondela encore mamoyo. Na bitini nyonso mono. Alobi motangisa ko. Oyo atangisa. Masolo ya masolo maso tobandaki kosolola ezalaki na ntina ya boyebi bileko bya ntango biye tozali bongo kotambola na yango na kati ya bileko bya ntango tozali mpe na bilembo bya bileko bya ntango yango elingisaki biso ya koyebisa na baloposo pembe biso na bango kosukisa ezalaki na mobuko te okokama limwa na tuku mibale na moko 1921 oyo esalaki kama mine na tuku misato ya mibu oyo biso tonyokolaki na kokakisa wana lokola misato ya misato eza kozela liboso nde wana elingisaki ete na mibu koto ibale na zone na moko 2011 ezala esika biso tokosukela mpenza na solo biso na mindele tokangana mbela na biso baconférence na biso ete bayindo bomilengele po ete baye bazali awa bakosala bozondi bwa molimo ya makanisi ya bomoto retour spirituel kasi bayebanso bakendeki bakosala retour physique to kozonga na mosu tosali masolo mpo wana mawa na matoyi mangongi yambo ya bayindo bozoba na lipunya bayindo bati liboso bazwi lokuta bakotisi na mitu ya bayindo bake kokosa tina bakombatant oyo bazalaki na posa ya kobundela mboka na bango ete bolanda mpumukusu te ye ale mbongo ya pouvoir yango aza kokosa biloko wana azokosa azoloba na bino te ntango ya bozonga ekoki bofinga na bamboka na bino te boluka bozonga na mboka basali eloko moko po ete babimaki bayoka somo ya kozongaka na bamboka na bango ote Kabila aza sanguinaire abomi boye bokomona mindele baye bazwi likambo ya shebe ya batia yango makasi Armand Tungulu batie makasi mais 5 millions de morts na este kuna bazolobela moto e baza kosala nyonso bano baza na poto bafingaka mboka na bango bazopesa bango mwa biloko kasi tolobaki bakongole mpe baafrikain bokeba bazoluka nde balekisa bino ntango mindele bayaka wana 2007 oya kosenga bolembisi basali embrouillement tokei Pasteur Ngalasi makambo eza ya bino te po boyebeli yango mutuna makolo te mindele bazosala bino mayele mabe po makambo eleka biso na bokomaka mosala ya mfumukimbangu toyebi manaka maso ndenge mazali kotambola yango bokomona bilembo na 2011
réhabilitation Fumukimbango Salami, force réhabilitation et pas Bandegona, c'est l'église qui baniste. Va induire l'État en erreur. Et l'équivalent, parce que wana n'elinga qui même ba indemnisation ko banana pardon au bamindele ba ekosenga na réhabilitation Fumukimbango et ça na kati ya contentieux Europe Afrique. Ne sika wapi Europe alinga ki ko ya ko indemniser ba africain. En 2011, Kakawani, double prestation à serment, il y a chef de l'État, le président Kabila Zaki Natangwana, a sali prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Wana Oyo, Mindele Batika. A Kei na Cour ancestrale, il y a Bokoko, il y a Kolbateko Bandalelo, Congo, et Kei na Bokoko, et Zongi na Bokoko. Donc, c'était passé. Ata bandeko na biso ba coutumier ne sika baya babalana na religion africaine parce que maye bango bazo sala ba ebite ete religion africaine aza amiyebeli yango amona yango pe azo pesela bango tina kolata mana lolendo te ya kazaka ya kichef coutumier kasi lata lolendo ya koyeba bosolo na bongo mikitisa na biso chef coutumier aza korepresente nani na ntango oyo président de la république ake kopresente ake koprete serment epai na bango est ce que bango bachef coutumier bazalaki korepresente pouvoir spirituel te bango baza korepresente pouvoir spirituel te chef de l'état akei na bango na pouvoir politique ancestral oyoyo nzinga nkuu atekaki bokonzi. Alors ba chef du village, ba chef médaillé, ba chef ya ba contrée, ba chef de clan bangwana bakeko bima ba chef coutumier. Na lolenge wana bango ba chef de terre wana babimi ba chef coutumier. Quand le président accueille pas na bango, pour bango ba pesa ye bilembo na bokonzi, libala esengela ke salema na bango na chef de l'état, babalani ba ye pa ya religion africaine. Parce que religion africaine c'est quoi zo représenter ça qu'on est vunda na tangwana, akolimbolela bokonzi te mone sika to komi. Bokonzi oyo bino siko bozanango eza lisusu ya kimundele te ekomi ya boyindo bopesa religion place na yango bakoutimie na mbala moko mokonzi alingaki atinda bango bakei kokoma mbala moko bagouverneur ba province mbala moko balongoli bachef de territoire bagouverneur nyonso bazali na bokonzi ya mindele alingaki atia bakonzi ya bayindo misika wana parce que chef coutumier na chef na administrateur du territoire a représenté ka bokonzi ya mundele aza na mabele te aza ko administrer eza administration ezali nini eza mukanda ekimondele yo ye pono tanga bato bazali na superficie ya mabele ya wana bazobenga administration otala mayema azosala ozoko kasi chef coutumier na réalité azali chef de terre donc azokamba na mabele na bato administrateur du territoire aza remplaçant ya administrateur du territoire ya mundele aye ko administrer morceau ya territoire au mundele akataka ndenga kabolaki musala ezalaki ebele soki bazalaki na relation na religion africaine nde bokomona kaka na 2011 wana ndenge ezosila président de la République, tant que si complété serment le 20 décembre, au côté janvier 2012, francophonie et François Hollande, président de la France, aye na Congo awa. Aye na Congo, a représenté France na français. Abdou Diouf, président de la Sénégal, secrétaire général de francophonie. Aye ko représenter francophonie en awa, donc français.
Mais bokomona na mokolo wana ntango bakoyemba hymne national nesika babetango na musique bayembi na monoko bayembi yango na les 4 langues nationales donc mokolo wana hymne national na biso elongwaka hymne international to hymne francophonisé ezongaki hymne national mpona banationaux bayokaki mokolo yango na kati ya hymne national les 4 langues oyo ya biso yolobaki français ndenge Hollande bimaka awa amemi na français na ye ake nango mokolo wana ezalaka inauguration mpona bacongolais esika nyonso azali abanda koyekola les 4 langues signe wana symbole wana basosolaki yango te wuta bayemba mokolo yango wana esili bazongeli ya misiki eloko nini siko mindele bakoambrouye bango ono botala François Hollande atelemaki ndenge nini ono apeselaki mbote ndenge nini ono alongoli makanisi mpo bakongole batala te nini yango eleki na bahymne national mpona nini bayembi hymne na minoko nyonso nini tala epai teuti ti tozokende nde elingisaki biso ya koloba lelo te ntango siko tokomi na 2017 2017 ezali centenaire ya 1917 1917 eloko nini elekaki na Fatima kuna na Portugal parce que portugais ye aza moto ya liboso ayaki awa koya kokota na koya kokotisa makambo ya kokonza biso Marie oyo azali mama ya église catholique pe mama ya bango kuna aye na Fatima kokutana na bana misatu ya mike Jacinthe Lucie na François akutani na bango mbala misatu ayebisi bango maye nazoyebisa bino bokomango bopesa na kire ya paroisse na bino kuna na Fatima na Portugal bana wana babundani kokoma lokoma azalaki na ba AJC kokomelaki malonga te babengisi kire bana wana badikte kire makambo o Maria ayebisa bango kire wana akomi yango batindi yango na Vatican nini ekomamaki kuna avertir bango ke bato bino bozokonza mobikisi na bango azotelema kala te bino na bango ntango niongo ezosila bosukola maboko botika bango parce que eza conventionnel soki prolongation ekosalema ya 40 ans na bino na désert donc 1960 donc parce que dans 2017 il y a 3 ans où ils ont cotisé biso na 1920 donc na l'ère de 1917 1920 40 ans en 1920 ils ont 60 après si bango explication ebele eloko wana ko dévoiler yango ndenge kenda na Vatican ndenge babomba yango babomela Jean-Paul Ier na poison po pape nyonso ayaka akoya kokuta yango Jean-Paul Ier ntango atangi yango alobi fa bimisa yango nde wana bomoni asala pepe 3 mois kaka babomi Jean-Paul II mpe ntango aye atangi yango nde esika wapi bomoni Jean-Paul II na 1980 ameki koloba ngo ntango akomi na Kenya wana aye awa na Congo aleki Congo ake Kenya ntango akomi na Kenya alobi bien noir les Africains doivent chercher leur authenticité bien noir le Christ est noir donc ntango azoloba Christ est noir azoloba Jésus te oyo lelo bato mosusu bano Yesu azalaka motu mingi no azoba le Christ est noir ça veut dire bato bazozela Christ oyo akoya lobimisi akozala moyindo omoni pape ndenge azozonga kaka na mboka na ye Masasi babeti Masasi pape Jean-Paul II akenda na michopo plastique parce que basalaki opération tellement moto abetaka ye chance abetelaka ye epai ya Marie
kolo message alobaki soki nalobi lokuta mpe nasali mabe zwa molimo na kasi soki nalobi malamu mpe nalobi solo batela ngai na makambo oyo nazoloba bokende verifie na Vatican boverifie na baarchive ya 1980 lere babetaka pape Jean Paul II masasi nde esalaki ke Jean Paul II akende na liwa te Marie ya batela nde ntango tokomi na centenaire nde toavertir bango sikoyo ke avertissement oyo bozwaki na 1917 ezongi nde tozoyebisa bino sikoyo ke oyo wana soki bokoyoka te oboya kosenga bayindo pardon oyo bosalaki na 2007 bozomona chiffre 7 ezongi oyo bosalaki na 2007 eza baaventure mascarade me boya na oyo ya solo kosenga bolimbisi tozwi baimage wana oyo bayelaka wa totieli bango na baletre totindelaki bango ti totindaki na Vatican totindeli badirigant africain mpo tout le monde bayeba badirigant africain tosengaki bango toyebisi bango bosoutenir Congo boservir mundele te mundele si asili bobanga ete eza lokola général aza na niongo na yo ata kuta aza na scadron wana etondi wana niongo na yo eza likolo na ye niongo na yo eza likolo meme ya grade na ye niongo na yo eza meme likolo ya basoda oyo aza na bango parce que ye nda kodevoir yo kodevoir ye te tosala manso mpo badirigant africain bazwa bakopi wana à travers baambassade na bango nyonso eza nestala tosala manso mpo badirigant ya Amérique ya Europe na Vatican mpo bazwa na lettre oyo ya bango jusque même toke kosala nani lettre ouverte mpo na Macron donc président ya France bakabola yango na kati ya France mpo badirigant français bazwa yango Macron asolola na babelge mpo na makambo oyo 2017 parce que toyebaki selon etindi atatake likolo na se Europe ekobeta alors tozebisa bango ke biso kutu bato tokoki kozala na kanda na bino me biso bato tozobonela me toyebisa bino ke boya kosenga pardon tokolimbisa bino bokota na indemnisation boindemnize biso alors le 20 décembre 2018 wana batie Congo na yiki boza na babilili boza na baarchive tokendeki na ambassade ya babelge toke kokutana na madame Aniel de Baker toyebisi ye madame omoni eloko bozosala na Congo eloko bino bozosala na Afrique bokobetamela yango na niveau moko kosakana te etango tozoloba na ye tozali en présence ngai nazalaki na nkumu pangudi ye azalaki assisté na bamilitaire na bango oyo azalaka kuna e nazoloba na bango ya naloba ndenge bosolo na kati ya bosolo parce que nazolobisa bango ke bokanisa te mpo na mandoki oyo bozalaka nango bokanisa te na bainvention nyonso oyo bozali nango ebozala na lolendo te totunaka madame wana ondimaka nzambe azali alobi andimaka tobisi soki ondimaka ete nzambe azali alors boyebisa ambassadeur na bino mokanda oyo tozopesa bino ekoma epai ya roi na bino boza kaka na eloko moko ya kosala kosenga bayindo bolimbisi borespecte baaccord ya 1960 Congo eza état indépendant souverain bino bosigna yango boya bokolabore na bacongolais et non koluka kodomine bacongo alinga patapata kolobaki badirigeant na bino toyebisaka bango badirigeant na biso baza na makambo wana te lelo même makambo ezoleka na Congo oyo na Kinshasa na ngonga oyo me eza bino bamindele bato boza na o te lelo bapoliticien bauti poto wana kozonga ya bandeko fayulu me
bauti epa na bino agissement na bango moto ezolakisa te ya solo makambo tindi bango eza mabe mpo ani boyebisaki bango te kende bozokende bokende kose réconcilie na bandeko na bino bovanda autour ya table boyokana mpo botambusa mboka na bino malamu mais bino botindi bango baya kotya désordre. Donc mpo na bino il faut kaka kodivise bakongoli mais boyebaka oyo bozosala bokofuta yango cher minduki na bino mokolo yango ozala eloko ya kosala te yeba ke en face na yo nani ozosolola na ye aza pasteur te aza mpe bato na bino bino bomonaka boye te nazwi biso madame nazali continuateur ya œuvre prophétique ya Mfumukimbangu oyo bino bokanga na 1921 nazali mokonzi ya bangunza mpe ya religion africaine. Donc yebake moto ozosolola na ye ezali représentation spirituelle ya bayimbo soki sango oyo bokomema yango te etali bino bokosalela yango te etali bino alobi ekoleka ndenge nini tosala ndenge nini eyebisi ye badirigant européen baya bavanda na badirigant africain ya mesa biso tolimbola epai towuti tokomi na epai tokotoka yango nde ekolingisa bino ya kosenga pardon mpe ya koloba te kobanda lelo totika afrique mais soki bolatami na lolendo boyeba malamu mayelo bino bosalela babiloko nyonso bosala bapesaki bino kaka kopesa soki ezala bino bato bokabolaka ngo mbele bachinois bazwa yango mais ti lelo chine na corée bazobundisa bino mpo bino te bato bopesa ye bango mayele mais tataki ye likolo na se metapesaki bango oyo eleki ya bino siko eboyeba ete biso bakopesa biso oyo eleki mokili mobimba tanke mwana liboso na mikolo mizali koyo oyo nazoloba eza verifiable tosilisi namba tokomi wapi toleki na bachaîne ya télévision après 2017 tozoya élection na Congo 2018 changement na Congo oh non bochange baprésident bochange badirigeant ekobongola eloko te changement ezolukama na Congo changement ya mentalité changement ya état bololi to se libérer spirituellement to se libérer politique et lokola nazalaki na penchant mingi côté politique na ntango wana mpona koluka bapoliticien bazala esika moko bainvite badésordre bato mosusu kutu baleki na bachaîne ya télévision oh non moniko mokusu atika religion akoma moto ya politike akenda kolia mbongo nayebisaki bango toza na 3 étapes étape ya liboso ya bareligion comme tosilisi ya bareligion tokoti na ngambo ya bapoliticien et soki tosilisi ya bapoliticien tokokoma na bascientifique ntango tosilisi baélection eleki na kati ya mboka kimia ezali parce que tolobaki na bamindele bakotangisa makila awa te matondo manso balekaki na kimia makila etangaki te politique libala esalemi parce que tolobaki sans réconciliation baélection eza na ntina te matondo na balongo parce que bavandaki autour ya table lere bachange date oyo ya baélection kolongola yango na date ya dimanche na bandi le 23 dimanche le 23 mpona kotia yango le 30 décembre koyokana kaka wana bayokanaka mokolo wana ya le 17 wana non le 20 parce que bayokanaka mokolo yango ezalaki le 20 oyo baprolongeaki donc le 20 wana bango baza koyokana biso toza na ambassade ntango bapusi balongoli baélection le 23 parce que programme oyo mindele bapesaki na opposition ezalaki sabotage il faut basabote na Kinshasa basabote baélection mpo bango bazwela prétexte ya koluka te président Kabila abima na mboko na Masasi Kinshasa wana deja batie basoda na Brazzaville batie basoda mosusu na Angola omoni bakongolais lokola bazali na kati ya distraction bayebaki te ke déjà barisi baza na Centrafrique et bon imagine
na Kinshasa awa baaméricain babimela na Brazzaville banani babelge babimela na Angola bayawa barusse babimeli na nini na Centre Afrique et na Kinshasa bokokimela wapi bokovivre ndenge il faut religion africaine apaiser na botata mokili mpona koloba ete tokende na baconvention spirituelle Yesu est-ce que bato no baza lisusu na ngonga ya kotangisa makila ya bayini oyo tosololaki na 97 le 12 juillet 97 tozonga na convention le chef d'équipe na congolais bayokani mpona kosela baresultat réconciliation ekomisi beletio iti mais tant toleki kaka wana mindele bazalaki na baresultat na bango na basue na bango batie biso na équipe peu importe l'essentiel kimia na mboka makili etangi te tokoti na kota bascientifique tobandi kosatake soki kolimbolela bascientifique ete na Congo awa bozali déprogrammé mpe programme mpona koservir kaka mondele nyonso bosalaka ezali na subordination boza basubordonné ya midele ndenge tolobelaki bareligieux baza na service ya bareligion étrangère mpona kodétruire Afrique ndenge mpe tolobeli bapoliticien na service ya baétranger mpona kodétruire Afrique ndenge mpe tolobeli bascientifique yango wana bomoni baémission na biso ezalaki tozolimbola ndakisa antibiotique eza plus dangereux parce que aza antibio aza antinaturel antivie tokei mosika administration na biso eza administration belge justice na biso ezali justice belge donc eza non conforme na baréalité na biso baloi ezobalana te na baréalité na biso effectivement tokobima na esika oyo bino botumeli motuna yiki ye na mokili te mindele nde bazobetama eloko bayindo tomoni lokola bayindo bazotala kasi bazomona te baza baaveugle spirituel bascientifique na biso nazoregrete parce que bazosalela titre po bazobenga ye docteur po bazobenga médecin po bazobenga ye licencié bazobenga ye gradué mais kamata wana eza papier tiango nano pembeni zwa bagage na otata mokili akeli yo na yango tozwi Europe Italie alobi akomi na 18 000 morts plus de 18 000 donc ça atteindre déjà 20 aleki coûte parce que bango faut comprendre ba chiffre na bapesaka eza bapesi na se nombre eza likolo États-Unis na lelo akomi na 20 000 morts ye moto azobatre barecord sikoyo plus de 20 000 morts aza na plus de soki 500 et quelques mille contaminés France akomi na ba 14 Espagne akomi na ba 18 000 morts bandeko na ngai parmi les plus de 18 000 morts il y a Italie oyo bakomi ba 20 quelque mindele na mindele est-ce que na Italie mindele ga bato bazaka komi te eza nde mboka ya bamindele me bayindo bakende États-Unis ezali mélange bato nyonso bayebi ke États-Unis mindele na bayindo baza mais botanga parmi les 20 000 morts bango nyonso baza mindele parmi les 20 000 morts oyo corona ebeti na États-Unis nyonso 20 000 morts à midi so botangi ote 10 morts ya bayindo to 20 000 morts ya bayindo na corona te babomi bango na nko po badingi te bino bodondwaka bolobaka ke mindele babetami bazo créer psychose na traumatisme pa bayindo nde babandi koboma bayindo eza film bien destiné na botangaka banombre en Espagne autant de morts mindele mais est-ce que en Espagne kuna mindele ka bato bazali
soki lelo ezalaki moto physique boye ezotumba na Europe lokola mindele na bayindo basakuna kasi bandako bayindo mpe zike bamindele mpe zike te mais lelo siko eza maladie ekoti mais tozomona bien que nombre ya bamort eza supérieur makasi epa bamindele nepa bayindo te eza clair alors baminganga ya awa kako ezoleka na poto nde elingaki koteya bango mpona elakisa bango te maladi wana awa eza te biso tozoloba bango na badonne spirituelle oyo tozali na yango munganga moko ata mibale ata zomi ata kama baya baprouve ngai nesonia nzila le contraire ya oyo nazoloba lelo ke corona na Congo eza te corona na Afrique eza te bosamiselanga bamedecin nyonso nani bango moko bisika bazali basi bazwi biyano eza nini basigne nyonso parce que corona wana ezobakisa bato makosi te ezovimbisa bato matoi te ono ekommission matoi misatu to mine corona symptôme oyo bango bamindele bapesi température élevée 39 40 rime miyoyo na kosukosu mais minganga ya Congo minganga ya Afrique bobanda kotraite batu kala mais rime kosukosu na température élevée ya fièvre ezali symptôme ya malaria na typhoïde bo prouvenga le contraire bon prouvenga le contraire itango lobaka 2 plus 3 plus 1 plus ya malaria température combien 39 40 mutu wana azokosola akosukoso ezosala ifo bosala examen nini provoke kosukoso wana rime makasi grippe soki ezwi yo ekopesa yo kosukoso bakisipe trouble respiratoire kopema mpe ata ekokoso asthme nalobi ntango nini mutu akomaka na trouble respiratoire ifo bosala tata mutu soki azobela avant kende kokufa dispine kosala ye pema na ye sikoyo kose compliqué parce que sikoyo pema ekomi mokuse battement du cœur ekei makasi au même moment makila ezodiminue parce que température ntango ezomata ezotumba makila ozomona sikoyo ekomi lokola compresseur ya congélateur to ya frigo soki courant eye moke boremarkaka compresseur eziki nini ezozikisa ye parce que azoforce kobenda courant amatisa yango na tension oyo ya ye yango wana etumbaka ye yango mpe moto eprovokaka arrêt du cœur soki makila ediminue parce que motema aza na mposa makila ebele ntango azobenda wana température emati aziki science ezali imitation ya oyo eza naturel alors bokomona ke balobi est-ce que na Congo babandi kotya bato na bombon kaka ntango corona ye nini batielaka bato na bombon na banini kuna mais ezali justement complication ya respiration alors siko po bondima corona wana il faut boya na baélément ya sika même na zone babo chef de l'état azolanda ngai baservice ezolanda nga parce que service ya sécurité ezali na mission monene ya kosécuriser mutu en tout et pour tout sauf rien même tina côté santé bazali parce que lobby après bamakambo oyo lobi tokozala ndenge yango wana nasolobake baya na basigne ya sika keno corona na poto tomoni epa bamindele ezovimbisa bango mabele lokola biso mpe mabele bandi kovimba wa seke eza yango mais soki eza basigne oyo biso tobelelaka bagrippe na bamalaria wana na batyphoïde yango ezosala epa bamindele eza très facile akolobake wi malaria na typhoïde epa bango baza faible nde bandoboma bango eza clair
C'est pourquoi biso atomelaka chloroquine liboso mpo na nini. Mais ezomona na clair ke chloroquine eza kisi ya bololo. Tomelaka yango mpo na malaria na typhoïde. Mingi mpo na malaria. Bakopesa antalgine mpo na température. Ozomona. Alors, nini esalaki sikoyo ke bayindo ntango balobi na bango ake corona ekoti awa ezopesa bafièvre 40 kosu nani bakendeki mbango na Congo bololo mpo na nini? Mais parce que Congo bololo eza kisi ya malaria. Donc bayindo na nini na Congo bololo bake koluka kisi ya corona te, mais baluki kisi ya malaria na Congo bololo. Yango nokaki bango balobi osoki corona ezwi yo nani Congo bololo ekosilisa yango parce que en réalité corona wana awawa eza nango kaka malaria oyo tobelaka. Mais bango bakoresiste na malaria wana te na typhoïde oyo bango bakotisi epana biso ezongeli bango basosila eza fimbu na bango. Yango wana tolobi boye baminganga ya Congo tobakiseli bango preuve moko. Soki eza malaria te na typhoïde, alors déjà na baka ebele plus de 200 cas oyo bango bazoloba wana ndenge toyoki ke 200 cas contaminés babakisi bachiffre imaginaire mpona kobangisa bato ya 20 morts. Nenga na balobi plus de 36 soki 38 guéris. Mais bezwa kisi oyo baguérir nango bato wana batinda yango sikoyo pa babindele parce que bali koguérir koto oyo tokoma mpe bariche na période oyo po to arrêté 1000 morts ya Italie soki 10 000 morts soki 20 000 morts ya Italie ezala te. Mais Congo moto akomi kofournir kisi parce que bacongolais baparvenir kosilisa corona basilisi plus de 35 personnes ya corona kisi wana bapesi 35 guéri wana soki 75 guéri baoyo mosusu mpe wana basi babandi koyoka malamu espoir ezali ke bakobika mais seke Congo amoni kisi. Est-ce que boboni te ke kisi wana bakende nango na gouvernement tokomi mpe mwa bariche parce que tozwi solution omoni. Donc on a mis le bouton dit bandeko ko na biso epai ne pai to ko batako eso te numéro ali affiché obenge biso bitu na bino ko ba epai na biso neso nyanzila lolenge moko elobi bino kasi na minute zomi na mitano mo emotikai na biso na bino pour la sina manaka ete niye nini esengeli na bayindo moto ko ba epai ba kwami basimba pona ekeke eye nini pe esengeli na bandeko yango akoso pembe atako mabe elikaki bango kidogolo miso na libobi yango esi basali nyonso pona kati ya bayindo kasi ezalaka pe soki okobeta mwana fimbo mwana kobeta mafimbo moboto te mobeti fimbo azelaka pe malobi koute pe ya moto ali kobeta fimbo soki asengi bolimbisi to mpe mbala mosusu asali moto makasi to mpe andimi mbebali ya ye kasi nini esengeli okoso pembe esali leko ye po bakamata atako bopemi nini esengeli na badirigeant africain basimba mpona koyekola ekeke ye po ete lobili ya biso ezala bokeseni makasi matondo mingi nakoliki atango annonciateur azoya koannonce bino ezalaka makambo mibale soki bondimeli ye bozwi baprécaution nécessaire soki bondimeli ye te bozingi batangaka bible farao aloti ndoto ngombe sambo ya minene ngombe sambo ya mike balimboleli bango elinkolo bambula sambo ya kolia na komela mbula sambo ya nzambe bazwaka précaution donc base préparer en conséquence ntango nzala ekotaka na mokili bato nyonso bakimelaka na Egypte esika oyo ezwaka précaution lelo mpe tolobi Chine oyo loso na ye yaka akoti na guerre wana bitumba corona wana Europe nyonso na Amerike mikolo nyonso misala na bango eza ya kotelema basociété ezosala te baizine ezosala te nyonso ezosala te bavandevandi todépendaka na pourcentage ebele na bomoi na biso epai na bango
na lelo tokomi na tango ya misala tango bakonzi baremarke ke Europe là nous avons des intellectuels bazali awa d'économistes bozali awa soki industrie européenne pe asiatique eza ya kokangama eza à côté de eza stationné mais consommation ezosalema bazobimisa misolo bazosala nyonso mais bo deviner déjà bo imaginer bo deviner déjà crise nini Europe akokota nango mpe Asie na ntango yango siko ntango crise ekobeta bango bato wana mayele nini mabe bakosala mpona Afrique et Afrique précaution nini azozwa na remercier président Sassou na ngambo passant na landaki audio na bango baboyi vaccin na Congo c'est normal ekota te na remercier pe na Burundi parce que puna bango balobi corona wana etali pe na bango te batiki vie ezala dans le wana mais Congo lokola ezali pays prophétique gâchette ya Afrique nga azosenga na badirigeant congolais bapoliticien toute tendance confondue na eleko oyo tozwa précaution tokota na misala ntango yango bascientifique na biso balakisa ete baza sikoyo bascientifique eno bakopi kole ozalaka technicien luka libera ndeni to balosala tonga to balosala buto to balosala ba machine parce que matière première na biso elingi ezwa valeur mpona biso tokoalimenter monde na ntango bango bamindele na basiatique baza sekue biso toza na kimia alors toluka te tomitya na trouble biso moko pambapamba tose confine pambapamba te tokoya confinement wana tokose confine mpona raisonner malaria ezalaka biso ebomaka biso desa tose confinaki te sikoyo ndenge nini bango kuna base confine mpo bazokufa biso bato tozokufa te tose confine mpona 20 personnes kobanda le 10 mars ti lelo tose confine mpona 10 personnes mpona 20 misala etelemi non jeunesse wana oyo nyonso président de la république azwilaki mikano ete classe ekangama jeunesse wana nyonso au travail nyonso bakota na babilanga bakota na barecherche bakota ndenge nini tokosala mpo ntango bandeko na biso bakokuta poto bakoya ntango mindele bakoluka kote nini bakokende kobikela parce que bokosana te nazoloba bango bien en tant que représentant la religion africaine na ngonga oyo nazoloba na bino na baresponsabilité na ngai nyonso naza prêt ya kosolola na badirigeant politique scientifique pe religieux et oyo nazoloba naza kosengage nango na komba mpubuki mbango ya balongo mpe bakoko mpe ya tata kele likolo na se soki moto akoyoka ne ngai te na maye nazoloba parce que nazoloba yango te mpona namilakisa ke naza danse pile awa ezaki yanke te ezaki danse te mais eza avertissement baeuropéen baza kaka na eloko moko ya kosala bamikitisa baya kosenga bayembe pardon mpe baindaminize bayembe shema na bango eza kaka moko wana toyebi yango malamu ke periode yango ntango ezalaka bongo basantetaka ti boyokaki farao asantetaki na bato na ye lelo mpe baeuropéen bakosantete na bato na bango bakosantete kaka bakosalela biso bakaliki no malamu toboma bango ono malamu to extermine bango bakokoka kosilisa biso te basi baboma biso basi basilisa biso basi bakabola biso biteni oyo akozwa mayele ya nyamu ya mabe epai ya bamindele soki bakanisi ke bakoremplace mabele na biso lokola ya bango ekobeba soki bakanisi ke bakosilisa biso baya kobikela wana afrique bamikosi lobango mokimbango azala te biso tozalaka bimsokonsomokila na bango toza bato te mpe mosala oyo nazosala navandaka mokolo moko nzala esalinga na bitika na fabrike mo eloko na lela soki eza solo ya tataki elikona se mpona lobikwa bayembi
soki basengi pardon te Europe ekozala efase ekozala efase bakozanga na esika bakolekisela ata velo bakozanga mabele bakozanga bokonzi bakozanga kolia bakozanga nyonso e bakotelengana na mokili mobimba loba na solola na Yesu loba na konama te na mosala mpona lobiko nazoloba bacontemporain na nga bao boza na ntango na nga na ngambo ya religion politique na science tobimisa mayele nyonso ekoki torenforce bato na kolona na kobokola torenforce bato na artisanat tokotisa bato na domaine technique mpona basante na biso kolia ya malongo parce que bato ndenge baza boye botala nano na poto kaka nombre na bango ya bango lokola eleki mingi na kokufa bakomi koboma bayini omoni ekoyebaka bien ke bakotikalaka kokoma motema malamu te ata mokolo moko bosatandre na bino na yango te epui boluka te bolamu ekowuta na poto ekotikalaka kozala te bayindo nazoloba boza na mayele nyonso na makoki nyonso awa tokoki lelo koloba ke tokati relation na mindele lelo toza mpe na posa ya mindele awa te toza na posa ya aide extérieure awa te nga nazoyebisa nini tokoyokela pasi natuna nano nini tokoyokela pasi okoyebisa nga yono bongo na bamaladi nyonso toza nano mutu oyoyo asalaka aspirine akanisaka meza na kisi oyo eleki aspirine na makasi parce que base ya biloko nyonso bozomona baproduit chimique nyonso base eza na kati ya nati ata bomoni ono acide sulfuré eza dangereux acide wana eno eza dangereux acide wana ekoya koboma bato basalaka yango na nini base nango eza naturel kamata nana ya mobesu katakata anana ya mobesu katakata fermenté yango et après meta mai okomona nini ekobotela moni donc omekango kutu mpe na monoko te testela yango ata nelamba donc omoni omwana nini alobaboke eloko badirigant africain bakosala bakozwa précaution na ntango mindele bazobeta na ntango crise ekokota na mikili ya poto biso ndekoni tosengeli kosala yango tolobi biso tomi préparé en conséquence parce que retour ya bandeko na biso meme bandeko na biso banoir américain kuna ndenge bazoboma bango wana deja si bayebi ke na ngonga oyo fo tozongeka na biso banoir na bisika nyonso baza na mokili sikoyo basosoli na nguya motu mbango mpona bakisa elema moko bayindo nyonso bakovuki bazozonga me boyebake corona ekobetaka ya mindele mpo ezali milimo ya bayindo mpo mindele babomaka milelo etelemi na nguya ya tata mokeli na nzela ya nkwatuleni metinda oyo mpilikomanga apeselaki bilaka na bangesama nde bango wana bazosala terreur sikoyo na wana omoni baza na facilité ya koyebake oyo moto noi moso te parce que ordre bazwaki na mokili ya molimo ya kobeta aza na mindele alors sikoyo mindele mpona koluka kojustifie ke no eza kaka biso te na bino mpe bayindo bokota na traumatisme ndenge babali kokongo bayindo na mokolo botala lokwa na pouvoir président de la république alobi dans 2 jours aza koannonce fin ya ebola me bato na lokola balingaka yango te kaka mpo babimisi motu moko amonani awa na ebola ata bino moko bandeko bato bakochange te eso mpe bachange te bakomona yango batondo mingi bakomona yango bayindo bozwa baprécaution na bino matondo mingi lesomi ya nzela matondo mingi bandeko na ngai motuno be moko ekumbaki biso pene na bango botindela biso mituna etikali guerre de religion ekozala kaka ete tosamisaka bongo bachef rituel te eyalaki eteni ya bayindo mpe eteni esengeli mpenza na bango kaka
bayangola biso ebandeli kino suka ya manaka balimaka biafishe benga biso kokosola yango nete medikali manaka ekokoba osekola biloko na biso na bino botika komala mingi na kati ya libota mpe na bozido biso tozalaki obele la guerre te religion bato